Bonjour la famille, bon déjeuner dès ce matin. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizui bino boboto bondeko na kati ya mabota na bino bandeko nanga. Shalom shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom to pesipe ba matondo na bandeko na biso ya bakimbangiste. Respect ebele na ba chef coutumier na biso, salam alaikum na bandeko na biso ya ba musulman. Pourquoi pas bonjour na bandeko na biso ya néo apostolique, tokei pe na bandeko na biso témoin de Jéhovah, bambote na bino ebele bisika bi zui bino boboto bondeko na bandeko église catholique. Toute tendance confondue. Vraiment, boza, bienvenue dans sous les baobas. Bonjour, Nabino, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle Bokolanda. Bon déjeuner de ce matin. Et ça 10 à 15 à 20 minutes. Juste pour la sa conscience. Ce qui Kamoko ezali. Bande konanga ebele. Batuba komeliga. Balobila danoise. Tala après liwa ya Chaka Congo. Tala makambunini ebimi. Yango toye tout ça la analyse. Yango nde sujet zalaki pe hier. Na lobaki na bino ozalaki après liwa ya Jani. Et loko Jani atikaki. Groupe théâtral na ye. Ndenge nini etambola. Na yebisaki bino déjà lobby ke. Bandeko bokeba. Bino ba oyo bosalaka na sima ya bato. Bokeba. Vraiment, ezali société ya mundele te, biso ba congolais, ba société na biso mingi, ezalaka ya biso moko donc ya yo famille na yo, donc bana na yo famille na yo, eza eloko moko te ke to fungolaka je ke lelo ozali te otiki yango epa camarade et bien ke ipa ya collaborateur moto bosalaki na ye. Ezalaka mwa pasi bandeko na ngai yango wana bozalaka mayele tango zotosala na moto yebaka deja ke a pasteur oyo soki lelo azate deja mwana na ye akoma deja kobeta guitare na kati église, bana na ye deja bayembaka, bana na ye basalaka boy, donc ekozala eloko ya bana na ye, mwasi na ye deja ateyaka, donc eza eloko moko bookende kosala yango mpona libota na bango, eza eloko moko te eko beaucoup gagner sur la terre tant que bino bozwaka ka bokonzi na likolo soki pe ezalaka. Voilà bande konangai tomata tokita Chaka Congo asilaki kokufa bande ko ezalaki somo il fallait biso balade danoise bande konanga to beta c'était pona bakunda Chaka Congo to lobaki trop c'est trop émission ne talamaki makasi ko comme tant kaka na sala émission wana tellement batuno so bazaki ya kolala babande kolobela so makamba Chaka Congo te ngana mona kiango trop c'est trop comment na mona Jani auti kokufa ka sikoyo makamne kei vraiment bien vitesse ya bien et puis kitoko makasi oya Chaka Congo et lala mutu akufa ka banda na janvier boya kotala bandeko baye kokunda ye na avril. Chaka Congo kozanga famille ko eza ke eza ni karma eza eloko nini parce que de son vivant asala ke eloko moko ya bien mais ezalaka pe na banyungu ezalaka pe na ba faille ba faute moi ebele parce que bande pe kolinga ko kangager on comprendre parce que eyebi ke eloko ane bimisaka mbongo il faut ko kangager ndenge pe mwana na ye akangaki je ya papa na ye bande konanga abaye ko yebisa biso ke Chaka Congo bandeko nyonso bakufa azana famille te atikala kana ndeko moko mobali azana boy bandeko nanga ekomi ezalaki mwa pasi to ya ko beta cete e ko bima ba bino mo boyebi l'état pesaka nani yemoko kuto président de la république pas au bureau boy apesaka 50 000 de bomonaki na maboko ya mwana ekomaki na 35 000 ekoki kokunda papa na ye oyo nyonso ye asali na sima boye ekoki ata 30 000 te mais aye kobimisa devis ya 200 000 bandeko nanga nzambe alalaka te gouvernement ekwei makambo nyonso ekwei ndeko mwana Margot abimi presque na zéro na oyo ye atiaki na mutu na ye c'était pas ça. Alors bandeko nanga na yebisaki bino na biki mwana oyo azali mwana mabe akozala femme de nuit ou bien azali femme de nuit ou bien azaki mwasi physique ya tata na ye akabona na mwasi kala
Maman ya ba Margot to boite abeta banzonzing ne na sima mais yebanaki te tindenga kufi mama ya ba Margot ye mutu azalaki wana bota bana mibale moko ye Margot moko abala na poto gloire à Dieu ayaki te pona utaki kobota bamsu balobi pe Margot ngo so pas na zemi so ki pe mobali pe azoyebana te ce qui peut zemi yango abotaka na nani so pa bande ko bota na nani so pa bande ko bota na tata na ye bande ko eza biloko esalamaka bokeba ba mama boyeba ko solola na bana parce que bana ba papa bazala na bango lokola ba mboa moko boye faut ko sala attention bilo boyebi ba papa ebele ba bizana bana na bango alors pour na respect mo wei to beteli yango CTT pardon to beteli yango CTT oya kondima dimi oya boyi na ye to sala cadre ya analyse alors bande ko ngai eloko esalaki pasi na mawa déjà papa ngo azaki na kutu bakundi ete Margot azui déjà ki bokonja papa na ye bisaki bino bien na lobi na ye bisaki mwana mobali kinal na bi kinal sala makamu na yo sala mukili na yo keba na biloko mowe ezaka na tina te ko welela yango te zongisa yango na maboko ya famille na ye na kisasa kodi na bino yango ya YouTube makam société na bino yango bo engager batu boye bandeni bo tambusango parce que lelo mwana jania koya na poto bakoya ata communauté ebengisi bango te poto porte bakangi yango te mais mwana natanga akoma na poto akoyebi koya ko se venger na groupe ya tata na ye alors bandeko nanga eza ndenge moko to uti komona na ndeko na biso oyo auti ko tika biso nani mwana na ye kutu bakundaki ete akangi ba bureau nyonso ali ko collaborer atana mutu a papa na ye moko te ni na batu ya famille na ye Margot asimbi masolo kaka ye moko bandeko nanga esali pasi na somo ngato lobi oyo ezali nini bandeko nanga akangi masolo Margot aboy ko kende ni à gauche ni à droite alingi yango ata mukete akangi akoti ba biro abimi mutu akufeli papa avanda alela ta papa na ye alela papa ne premier jour deuxième jour déjà interview bandi makambo bandi abandi ko papa bande kokota papa bande ko sala papa entre temps papa la bango azali pe na biro azaki pe na batu il fallait y pas na batu wana bazokende ba opesa ba idée tala boy alinga kite tine bomoni ebembe ko umela to ya kolala kolamuka boy nzoka nde papa ya Chaka Congo azali soki pe papa leki soki pe papa kulutu soki pe cousin papa nae mais azali papa ya Chaka Congo biso tozali ndengo na ba bantu tozalaka toujours na bandeko biso papa na biso botamaka ye moko mwana mobali na bandeko ne mibala basi mais bandeko na basi bakufaka avant ye mukola kufaka biso topesa mbongo na famille ya papa na biso eza lokola bino bokunda papa na bino mais mbongo na fo ba famille ya papa na bino ba yamba yango na maboko parce que to ebembe zonga na famille ezonga ka même ata mobali abali yo soki lelo kufi ba kozongso na famille na bino koloba liloba moko mobali na ucho kufa na kati ya ndako zongisa koro na famille yo zana yo wana me famille nde mutu ezo guider ata yo mutu obimisa mbongo assurance yo ndo yebi mais famille ezo guider bandeko nanga kotia motuna mowei te lokola Margot bandeko bote ya bana biloko boye vandisa bana lakisa bango tala mwana oyo Margot mwana oyo lokoso mwana oyo ya fo azala pe ndoki parce que soki neti ngai boye nakobanga bitumba butu nakobanga ba chef coutumier na biso Margot abangi ba chef coutumier na bango te abangi papa leki na ete abangi bandeko papa na bango te Margot telemeli papa na bango mais ezaki pe na bonzambe te bandeko esali na kobanga bandeko boyoka nanu jour bakundaki babandeki bachaki nini ya Margot botala ndenge batu balelaki esalaki pasi na mawa boyoka oyo kombeleza kasoki sele masamba makamni ya lobaki epi toyoka famille elobaki ni pona na ekobeta sete na famille epi na ekopesa conseil muke na batu oyo bande ko sala na Chaka Congo bo banda ko luka misala na bino parce que avec Margot
beaucoup avancé té. Et puis boy bake artiste à danger et kozala problème. Papa na moko akunji après 2 mois. Et bongo bino bato bonozana danger. Bino bato bando robela. Yangwana na kosenga bato théâtre. Bo sala effort. Bo sala na organisation na bino. Bo soutenir masumu. Bato pe oya musique. Bo sala effort. Bo sala na organisation na bino. Bo soutenir ceux qui nyoka longo mtazala kuna soki sodoko soki komba na ngweza kanina e bosani. Bino do organisation nyonso bo telema bo luka assurance na bino parce que soki bolandi kaka artiste à danger mutu soki akufa na ba pouvoir na ye akufa na makambo na ye na Congo soki mwana na Marco atikali nango boko souffrir ou bien soit bo écarter ye ezali association bo tanga makambo nango ndenge nini ezali bo créer lipasa nango bo tikeli ya ye azosala na ndenge na ye bo créer lipasa nango parce que soki bolandi kaka ye ekozala pasi tala papa na ye bokoki ete o mwana ndenge nini bato a minene bato ba organiser ba matanga jani bangoyo me bakoki mwana wana te tolanda na bokebi nyonso tobani kokena suka akoti bongo na mabele na métropole entre ciel et terre ezala ki soué na biso matanga wana eleki kitoko malgré un retard kasi eleki quand même André tokoti na 6h 8h déjà nazalaki na installation ya ndeko Tchaka Congo voilà. Non, naza na problème mutu moko te za la petite sœur nanga Margot loko moko ezate naza na problème na bango te ye loko moko te boso naza na problème ya matanga moko to luka papa leki ne na oluka ye ayi sœur nanga Margot ose naza koluka tata ya Tchaka Congo. Merci papa. Oui. Malgré moi na nié biso akeko loba ko ke azona tata te papa na bango abota ye moko abota mana njete azona tata te ngai na kendeki alobaki na ngaka kano papa voilà biso awa makambo ezali te okende kaka bose là tout est là c'était plus fait bien ya tindi bino boya awa place matanga kozala oui programme nyonso ezali epai na ye moko apesi date lelo nde matanga ezali lobi antérieur ngai epesi ngai mutu kozwa makambo oyo bato bamonaki na veye ebimi tokende susu awa pene tozwango mwa molayi boyoka awa nde bainterviewaki mwa molayi awa atonga na tuna réaction na mwana ye moko expliquer nga siko papa pourquoi mwana sali bongo za mwana bino iyo za papa wana pe mwana na yo wana koko na yo pourquoi sali bongo kasi sabote bile boy tokotuna na biso biso topesaki honneur en tant que mwana akoloka kendo peut-être kola ye makambo nyonso asala parce que soki toke kowela mbongo wana bayi kowela mbongo non c'est pas ça biso tolobaki to enterré mwana na biso avec honneur. Oui mais pour nini papa azosama nyonso ye moko kaka mwana ngo azosama nyonso alingi bato mosusu te mama na mbongo azowelela mama oyo abota ye alongwa libala kala mais tohonore na ndenge ya bakongo tovandisi na bulangete na ndenge ya bokongo. Oui alors lelo tozokozela mwana ahonore tata na ye na lolenge nyonso biso tosalaki oyo biso geste ya famille biso topesaki so aza mwana liboso bazali mbale papa aza na bana combien bon soki azana ma mosusu ke ailleurs wana toyeba yango te ebango toyebi Margot na lekele mosusu aza na poto les deux seulement soki bamosusu bakomona na bon wana ezali papa tomonaki mokonzi ya mboka Fati Beto papa na biso papa tolingaka mingi batindaki mwa quelque chose na famille ndenge ezalaka kaka soki nayebi te selon organisation ye kani tosala nyonso mbongo mpona kamba ya baza te banoko mpe bazalaka bapapa leki mpe bazali plus amiyaki biso yesu ekoloba kuna ke tata na ye aza na famille te yesu alors ntango tomoni nde mwana toweli mbongo osala nsima ya enterrement akopesa biso compte rendu ndenge asaleli makambo wana papa sela biso na bosabone vraiment na bachaine na biso bozomona oyo eza mwa pasi likambo ya boye vraiment esala biso pasi makasi papa mais est-ce oyebi ke lelo kishasa mobimba bayebi ke mpona veyelelwa oui zanga bengi mosusu kuta zoya sikoyo papa ntango osanga mpo akufaki ntango batunaki Margot programme ayebisi biso ye aza na eloko akoloba te aozela bapapa bandeko mosusu bauta mboka baya komsa bango nde bakoka décision et du coup ekomi lisusu ke ye moko azwi nyonso na maboko nayebi te
C'est la réalité. Oui, la réalité, mais papa, tout le monde dit papa biologique. Oui. Pourquoi pas? Il y a un liboso. Bien sûr, là, un liboso sur ma camutu. Pour l'État, on a papa parce que mon segment sur la longité. Et puis, à moi aussi. Tu quand tu es le terme, na epsaki boy. Tu na le Congo, baza ba mabi wa noki. Na epsaki boy. Oni sana lo balika mongo. Oui, papa, problème. Mais ba bem la kai mutakala te. Likambo nyonso propre ezali na batata biologique. Tolobaki na ye boy. Tolingi kokonda tata avec honneur. Toyebi ke yo osala na papa no esika moko. Likambo te. Asala na papa na ye. Ne fais que toi participer na tango osala ba démarche wana tolanda yo. On peut ça donner, on partager mes combats na bato nyonso, moko azo mokuma na comme ça. Voilà, tango ko pesa rapport, yo oza kosala kaka coordination ya la makambo wana. Osala bo analyse. C'est papa vraiment. Non, il y a nango vraiment makambo eza chef ya makamba ba. Je comprends pas. Donc on a compris ça. Surtout yo ba ke ba pesa ki. Moi je suis ça na radio na la radio. Yes, on a bimi. Na ye ba ebisa ke ba pesa ki 50,000. Alors, arrêtez le comité à 15,000. Non, ça n'a ni papa na biso marai. Voilà. On a ba pesa ki 45,000. Wapi yango? Azali prêt. Papa, donc ils sont soupçonnés sur les que non, par le bi, tant que tout les familles, ça la vraiment organisation. Par mon propre famille, mais l'image est ça maramoto. Tant que tout les bangoto, ils sont là, ils sont montant au sous, il y a $200,000. Non, bimi, non. Tu es sur les réseaux. Et bien, il ça peut ça toute organisation réunion c'est ça pas les mots. Bien que joie qui la biso famille, tu peux ça qui est. Bon, tu peux là on va dire oui. Yes, famille a joué dans votre joie qui dans votre niveau. Famille peut bâtir. Biso attaque motakende motakala mais biso ya biso il a voulu na famille comment bazar le site mais ba chef continuer s'abonner toujours na s'abonner na bashi bande konanga bino moko bomoni en tout cas moyen na continuer zate na suki apona lelo bande konanga esali pasi na mawa batu famille ya papa bazwi mbongo bapesi margo olie bango nde azwa mbongo apesa na famille ya papa bakunda ndeko na bango azali ndeko na bango bino bokopesa bino bana bokopona na bino tolingi boy to sala boy mais papa famille papa bazomona peke kesi eza wana bango pe basimbi yango bomona bamsu batika na ba malédiction yango bomona ba famille mususu après kokunda papa bakomi kokufa o famille ya papa bawele lupangu o basali soki eloko nini bande konanga mwana Margot aza exemple à suivre te boyo ki bia balobi abane kosala na papa na ye place musazo lo banatika ki musalango na koma kosala nanga makambo nanga mususu babande kofinga papa mingi musalango ezalaki boye mais après na famille abane kosala na papa na ye malgré ça na papa na yo il faut transparence ezala et place à mouwei okoki komema ebembe boye te okoki kowangana na miso batu te ke papa na waza na famille te comment na papa oyo alobi azali papa na ye biologique mais kotala ya kozala msu papa leki na ye ndenge na moni na misu mais azali papa na ye biso kutu ezalaki te ke papa leki te mais ba cousin do bana ya tata mwasi na biso bakobima ba papa bangonde mutu bakosala makambo wana nyonso bino bopesi bambongo na bino bosali bakalikile mbongo ekoti boye bana batindi boye bomoni bangonde bakozokisela bino parole kesko bino bomoni ndenge nini bolingi bakunde wapi bangonde bakopesa bino parole mais bango bazosala Margot ye moko aza pe mwana mobali te mobali pe pembeni na ye te kaka ye moko asili kokonza na bato bande kosala na papa na ye na bato théâtre na ba musicien na ba wapi akonzi atelemeli mbongo papa na ye atelemeli makamba papa na ye wana eza normal te yango na yebisaki bino botala mwana malamu est-ce que azaki mwasi papa na ye te tala mama na ye asa longwa libala esila mais andimi coutume avandi na coutume ndenge bavandisaka bango batandeli ye bazobenga vunga eza boulangette bavandisi ye basali ye bakoutume mais libala esila le muso esila eka na ndenge maloba musu babomaki yango na ndenge ya coutume te ndenge na yebisaka bino mais Margot nde ake kobima ake kokanza aza kokipe kutata mama na ye te wane laksine aza mbanda mama na ye
Ce qui est physique, c'est spirituel. Et ça normal, te bande konanga. Tant que tu as beaucoup la bana, tu as la qui savent que tu as bantou. Lelo kanangi kananga, famille nanga pe koloba. Famille nanga pe kocha un mot. Et ça kabinote. Donc bande konanga, to suki wana pona lelo. Ah, musala. Bande konanga, kala malamu. To sololi. Prochainement, bon service. Bye bye.